boyambi bandeko na biso ya parti AADC ya chef ya mama na biso komona ye Adèle Kabina oyo azali kosala quand même effort pour que non dans les jours à venir, nous avons appelé Santé Civile sur le pour quand même majorité parlementaire dans l'Assemblée nationale. Ensemble, nous avons un secrétaire général de la partie. Avec lui, il faut faire quand même, il y a eu Makanici concernant Maïko Soukoutoula, il y a émission à 10 heures, émission par phase. Et moi, je vais maître avocat et doit pouvoir rejoindre dans notre émission par phase. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que le parti AADC est comporté quand même. En tout cas, parti AADC est parti très discipliné depuis l'existence de Nango jusqu'à aujourd'hui. Tozali kotambola malamu kotosa mibeko ya mboka pe kotosa statut ya parti na biso. Donc santé ya parti ezali malamu. Merci mon amour, mais quand même vous la partie est tellement évidente dans le cas de la démocratie du Congo, mais maman a dit que Adèle Kabina a préféré à créer un parti politique en lieu et place de proposer dans la partie pour ça adhérer dans le parti politique. Quand on a deux visions, ils ont gagné à créer un parti politique à AADC. Bon, maman a créé parti politique AADC, il a dit un souci à comment on était. Na mboka na biso tolobaka kaka mais tosalaka te toza na baparti ebele mais baparti ya mingi ya bamama ezali te ezaka bapapa nde batondi soki otali banombre ya badepute bamibali nde baleki soki otali banombre ya basénateur bamibali nde baleki okei na baministre bamibali nde baleki alors voire même depuis la nuit du temps totikala kozwa président ou bien présidente de la République moi en moi cité. Ndé na souci wana maman amoni que est-ce que il a interdit que moi ça pour ça la politique té total to moni nulle part balobi il a interdit. Est-ce que ça interdit que moi c'est pour ça la partie politique to moni nulle part il a interdit ni à lobby azui makanisi wana que yepé ameka ko tombola lingomba ya politique ou en tant que maman azan lo lengi ya komona o ezali différent na bapapa atelemisa eloko oyo totala to comparer esaleli ya bapapa na ya bamama nini ekozala malamu nde akoti na course wana pour que ye mpe azala na parti politique dirigé par ye moko. Merci mwana mboka mais kana nokoyebisa biso est-ce que créer parti politique et ça na lolenge peut-être ya koluka mpe baposte na gouvernement ou kati na gouvernement ekoya te parce que bato mingi bakomi to na keno lolenge nini mwana mboka asali parti politique mais tandis que baparti eza ebele pour keno akokokota mpe ata na UDPS okokozala ndakisa. Merci beaucoup. Objectif ya parti politique nyonso ezali kozwa pouvoir mpe kobatela yango. Alors maman tango aye tokoki kosevaler la face te kolobaki ye aye akotana asala parti politique po avanda na ndako ezali bongo te wana asali eloko te asali parti politique pour que ye mpe akamba po azwa bokonzi mpona kokamba mais le problème ezali esaleli kosala ya mama na kosala ya papa tokoyeba yango ntango bokomona preuve ane que parti oyo esali une année ezali représenté dans toutes nos provinces. Et là, c'est que touche à maman est spécial que touche à papa. Papa va dans la solo té na ba engagement vis-à-vis des autres. Mais maman ce qui a ça lobby iyo na été la iyo. Alors ici il a dit comme kako kocha nyamu té entre a mission divine on nzambatie mobali pour la mokonzi ya libota. Mais tant que dans la société les loso que na koteka ba maman bazoteka okoyebisa maman teka yo koteka te mobali ndi ateka o maman azoteka donc lokola maman azoteka maman osala makambo ya minene ya mingi maman pe akoki kokamba lingomba ezali lolenge ya kovanda na bato lolenge ya korépondre na revendication to badesiderata na bango lelo soki toza na nzala tozongaka epa mama mais ntango okoma moma ya na kokamba mboka tokomona injustice ok mboka il faut la représenter na bakouche nyonso ya bato na bamboka eza développé tomoni déjà basi bazosala makambo minene et ça marche
Alors tomeka expérience na mboka na biso comme mama ameki kosimba parti au AADC na espace ya une année tomoni facile parti etelemi parti ekei na baprovince nyonso parti ebimi libanda ya mboka anto elakisi ke mama bamama nde tovandi na bango oyo balobaka mingi te me basalaka ya mingi na yango biso tozopesa confiance na bamama leadership na bango to bokambi na bango ezali efficace ke ya bapapa biso bapapa makelele eleki tozalaka mingi honnête te exemple na kopesa yo mama ezali ke soki oyoki na est ya République démocratique du Congo bitumba ezali kuna okoyoka chef de guerre mwasi te oh non mama tel nde ye moto azwi mandoki te mama abomaka te mama atongaka nde biso tozali kokroire na mama biso tolingi bamama na biso batelema bango nyonso mpo na susi na biso tolingi parlement wana etonda na bamama bokomona différence bamama batonda na parlement na bwanya na bango na calme na bango nous aurons de bons résultats na mboka na biso d'abord mokambi na biso aza mwasi la place de la femme est respectée il fallait toboya tolobaki non mwasi akamba biso te ne mibali nyonso batondi ya balobi non mama topesi yo confiance biso tokosoutenir yo elakisi ke non la femme a sa place tozali na composition na biso tozali na présidente ya parti na biso Adel Kabena Mwauka azali présidente nationale et autorité morale na koexpliquer parce qu'azokamba pe regroupement non seulement que notre parti mais ba parti politique mususu baye balobi mama na leadership na yo tolingi ke okamba biso na kati ya lisanga oyo ya ba politicien ou bien ba parti politique nyonso la femme a une grande place oyo alandi ye adali mwasi vice-présidente ya parti na biso adali mwasi alors après baye kotia secrétaire général après secrétaire général toza na secrétaire général adjoint oyo alandi mosusu wana adali mpe mwasi donc biso tosali équilibre toza na équité epa na biso comme tozali koprône parmi bavaleur na biso donc tozali kotia mwasi na esika nyonso esengeli mwasi asala à s'exprimer donc nous avons confiance en la femme et nous espérons c'est pourquoi moi je demande na bamama ebele bazala ebele na bacandidature parce que nous comptons aligner beaucoup de mamans que de papas alors tozo sous-estimer bapapa te tokobwaka bango mpe te bapapa tolingi bazala na biso mais totia bamama liboso totala mpe tocompare esaleli awa mpo bandeko mosusu baye te tobandi na 18 ans toza na mwana 18 ans oyo akozala na parlement le moins âgé ekobanda na 18 ans ti na oyo akomi koko parce que la constitution n'interdit pas na oyo azali plus âgé na kosiéger oyo akomi koko prochainement ntango bokoya bokomona bango donc tozwi bakouche nyonso baniveau nyonso baage nyonso mais sinon âge légal à partir ya 18 ans nde tozwi mpo tobuka mobeko te tokaki kokende même na 16 ans mais tokoki kosala yango te parce 16 ans ezali mineur alors à partir ya 18 ans bazali ti kokende na bokoko bazali bacandidat déjà baso badépose badossier na bango nyonso eza te ke makambo ya koloba likolo donc tout est déjà fin prêt tozozela kaka seni ayebisa biso go mpo tokende kodépose ya biso badossier Maître Eloi Kupa Ilunga oza secrétaire général ya AADC tout ça on s'est préparé pour le moment pour l'élection kala mingi te est-ce que yo en tant que cerveau moteur na niveau ya AADC okoloba ke bo recruter ba candidat oyo bazali vraiment na performance makasi oyo bazo rassurer que boza ba siège wana ezali première question et puis deuxième question eza que bino bokoti na union sacrée pour na soutenir chef de l'État wana tolongwe nanu na makambo ya parti na mino ADC tokoti siko na makambo mboka bokoti na union sacrée pour soutenir chef de l'État azwa deuxième mandat pour na bilan na ye bomoni yango ezali vraiment favorable oyo ekosala ke bozwa deuxième mandat ensemble na ye pour bopesa ye majorité écrasante soki ekozala ke mpona kovote mutu il faut en expérience alors bao bavotaka liboso bakoki kovote te bavotaka mutu mpona confiance mpona dignité mpona lolenge ya mutu kozala na bato
ndenge ozali boye soki okabaka toyebi ke soki omi nango ebele okokaba pe mais soki okabaka te okokabaka pe te ndenge oza boye soki ofingaka bato okokontinuaka kofinga parce que eza lolenge na yo soki moto afingaka bato te akofingaka te biso tozotala expérience ya moto te parce que na politique on apprend tout ça s'apprend toza na classe moko te oyo bakendaka na université mpona kokoma député toza na classe moko te bakendaka na université mpona kokoma président ya république kokoma mpe gouverneur alors nyonso totangaka mpona kozwa bwanya mais eza na bato oyo nzambe asala na mokili oyo babotama naturellement na bwanya ayebi ke kofinga eza mabe mosusu akendaka même pas église mais ayebi ke kofinga eza mabe ayebi ke koyiba eza mabe. Alors nous avons besoin parce que biso tozali koprôner bavaleur démocratique toza besoin na bato baza respecter bavaleur bamama na biso nyonso ozomona awa soki tozwi bango d'abord mpo bazali korespecte bavaleur démocratique nde babimisi baexprime baambition na bango soki moto aza na vision bakitisaka ye te mpo nakopesa yo exemple moko ya film moko na bando olanda ya 7 mètres de Shaolin. Shaolin azaki mwana moko bandaki kobengana azaki considéré te mais na suka ya film ye wana moto azaki sauver honneur ya grand maître na parti na biso bamama nyonso ndenge bazali awa eza te ke oya koyebisa biso CV pour la plupart ya bato bakenda batanga ba université bango nde bazoboma mboka oyo pour la plupart parce que ozomona ba français milai bazosala du mimétisme bikopia mais okomona na kati na ye eloko moko eza te kaka français wana soko longoli ka français okuti penza oyo aza mutu te biso nde tomoni bamama na biso tovandaka na biso ndenge tosololaka eke bazali capable ya koaider parce que la mission principale ezali kodéfendre intégrité ya mboka na biso kodéfendre mboka na biso biso tozotia moto atanga mingi po akende kozwa mbongo na banguna aya kodétruire mboka te toza besoin ya bato oyo bazali na bolingo ya mboka bazali prêt mpona kodéfendre mboka bamama oyo nyonso ozomona bazali capable et nous croyons en eux ke bakosala eloko ya malonga. Deuxième question ezali ke tokoki kokota na union sacrée mpona kosoutenir mokonzi ya mboka po bilan na ye eza boni mais mutuna wana je serais namonaka bato mingi barépondaka na mituna wana je serais incapable ya korépondre na mutuna wana mpona nini po bilan ya mutu bien bilan nyonso toétudiaka ezalaka à la fin du temps donné oyebisi ngai ke nazotinda yo okende maluku ozwelanga pondu oya nango en même temps obandi koévaluer est-ce que bilan na ye ya kokende maluku kozonga eza ya kokoka mais ezali absurde. Pourquoi? Parce que il n'a pas encore atteint les 5 ans qu'on lui a donné. Biso topesaki ye to ba peuple congolais topesaki ye 5 ans à gérer. On va évaluer la personne que après 5 ans kotuna bilan na yo ezali négatif to positif. Nous croyons na ba misala o ezali komona ezali kokoka il faut koyeba tango biso topesaki ye mandat wana toyebisaki ye nini asala nini te il faut koyeba eloko nini oyebisaki mutu po condamner en fonction de ce que tu lui avais donné. Soko oyebisaki nga ke nakopesa yo $5,000 po na 5 ans okomisela ngango $10,000 mais soko opesi nga eloko te oyebisi nga ke nokende bunda oza mwana mobali oyelanga mbongo soki na yeli yo $1,000 eza mabe te soki na yeli yo 500 eza mabe te. Donc c'est en fonction de ce qu'on a donné au président de la République biso tozali kondima po tomoni ndenge nini azobunda mpona mboka. Alors bolingo aza nango ya mboka nde tolobi ke 5 ans topesaki ye tomonaki ke eza moke parce que pouvoir eza ya peuple azopesa bakambi mutu moko po akamba ye po arepresente ye solo mboka eza na mikakatano solo ezali boye est-ce que aza na nzela po abongisa to te soki aza na nzela mpona kobongisa biso tomoni tolobi iyo mutu oyo tobakisela ye lisusu 5 ans mosusu mpona 5 ans wana akosala lisusu koleka oyo mais ntango oyo elekaki azalaki na bamikakatano po baoyo basengelaki kosoutenir ye babanda kosoutenir ye te
mais lokola sikoyo na mbala oyo bamama bakoti na makambo yango balobi biso tozokende mpo tosimba ye na loketo mpo atambola ndenge tolingi tosoutenir ye comme ça makambo ekomarché. Nous croyons en lui, raison pour laquelle tokendaki koadhérer na union sacrée mpo na tosoutenir ye asisa mandat oyo ezoya ya mosusu ya 5 ans tobakisela ye mpo asala oyo ekozala malamu mpo na Congo. Motivation nini oyo ekuse bino kosalie na union sacrée depuis apport nini tobate na union sacrée na parti esaligné mpe adhéré ebele mpenza mosusu mpenza mingi mpona koluka poste mpe bongo na bongo bino motivation nini oyo ekuse bino mpona kosadhéré na union sacrée? Bosangani ya basantu ou bien bosangani ya bosantu, si je peux interpréter de cette manière-là. Union sacrée. Tolingi bato bazala peto basangana ezali mbela mukunza mboka bi boya tosangana. La première des choses bakendaka eza lokola bao basambelaka balobi o bandimaka Yesu babi Yesu azoloba venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Bao bayoki mbela wana bapusani. C'est la même chose que le chef de l'État Aoutai Kosala a lancé son appel na eloko moko azaliko na vision moko emoneli moko ya malamu abi batu malamu o batana na bolingo ya mboka bakongole nyonso boya tosangana pona tosunga mboka eza eloko mabe te. Soka alobaki boya po tokende koyiba wana tunga tokende te, mais alobi abakisi sacré tant obi sacré nde tolobi bosangani wana ezali ya malamu tokende. Je vais vous rappeler par rapport à Nengo Lobby, ba parti mususu ba ye na ba ye koza ba pouvoir. Ça a été le même cas parce que je suis un bon lecteur de la Bible. Ça a été le même cas avec Noé. Noé a lancé appel na ye à Bengi. Ba mususu ba boyi koya. Magorodo, ba serpent, ba nyonso yaki. Pona ko la sauver. Parce que mboka ekomaki ko chavirer. Ekomaki ko kende ko tiola. Nde babengi boyi atosimba mboka ezokende bato ya bwanya nde bapusanaki solo ya mabe pe bapusanaka po esika basantu basanganaka munguna yaka pe. C'est pourquoi même Yesu aloba na Bible laissez-les croître ensemble, le moment de la moisson on séparera l'ivraie du bleu. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas critiquer non pourquoi bazo ya na bato mabe ba ya kaka moment ya suka peuple nde fois trancher. Noé ayambaki na magorodo na ba serpent na ba nyoka na biloko nyonso toyebi ekotaka na hache de Noé. C'était pour être sauvé. Alors mingi Congolais akomaki ko pointer bango nde biso nyonso topusani na union wana sacré koloba ke bato bazokende mpona kozwa bokonzi bon na banzi penza te parce que union sacrée ezali esika ezali pépinière ya kotia bato na gouvernement te. Ezali d'abord autour ya idéologie ya mu comment toko kosunga mboka nde tango topusani ayebisi biso lolenge nini mboka bazoteka mboka lolenge nini baoyo bakambaki bazwaki mboka bapesi na bapaya nde tocomprendre ezali boye abibo tobongisa siko masolo elakisi nini baélection asengi biso bakongole tozonga nsima te tozala lokola baoyo bazali koloba te nga na kovoter lisusu te. Non, ce n'est pas ça. On a besoin de chacun de nous qui a ses ambitions oyo nyonso azali na bakapasité na ye po atia pe libaya ndenge tolobaka atia libaya comme ça iko permettre ke bavote ye bandeko nyonso bavandi nsima awa baza bandeko na nga te bandeko na nga biologique te mais baza bandeko na nga en tant que bakongolais sikoyo nga na koboya kovote ye po aza na ndeko na nga te eza na sens te. Au moins tout banda chacun de nous atonga ya ye royaume azalaka wana te lokola tozali na kati ya république tozali na volonté ya vivre ensemble na yango tokoki kovanda kotala nani akoki kosala nini o azali kosala eza to po aleki biso te ezali kaka po azali représentant na biso tolingi azala wana po na tina ete a respecter oyo tozali koloba na yango nde omoni na zongi na tina ya mama soki aza na ata 4000 francs libota ekolia ata matembele
akolia mwana na mwana ali ata mwa supu alie nde omoni ke bapapa bakambaki mabe na tango oyo mama bazwi makambo na maboko baoyo nyonso banda koboya baboya lisusu te bayoka ke maintenant mama nde azwi baton mama alobi ye faut azwa parce que pour nous tolingi ke tosala 222 députés na 222 députés wana nalingi 22 bazala bapapa 200 députés hein, na compte ya ADC bazala ba maman. C'est ça ma volonté. Ouais. Merci secrétaire général. Madame Julie. Bonjour secrétaire général. Bonjour maman. Madame Julie Badiambile. Retourna nanga ya liboso naza nango misato abandana oyo ya liboso. Faire de lance ya ADC des années. C'est quoi votre cheval de bataille? Faire de lance ya ADC des années. Cheval de bataille na bino des années. Retourna ya mibale en dehors ya ba législative. Est-ce que vous avez une vision à ce que ma maman y a ADC pardon, pas pour parachuter dans l'institution où il y a l'État, c'est-à-dire l'entreprise publique, dans le ministère? Si oui, est-ce que vous pensez que ma maman y a évolué au sein de la parti politique ADC, il y a une potentialité pour faire développer la République démocratique du Congo sur le plan socio, politique, économique et sécuritaire? Je commence par la dernière question là. Nazolinga à partir à lelo bandeko ba journaliste po sunga biso ba biloko wana esila. Soki mutu aza na capacité. Ba mama boza na capacité te. C'est la volonté. Lorsque la personne s'estime être capable, il faut ndima yango. Soki mutu ayebi soki nga na monaki Yesu. Yoko boya pona ni. Yene mutu alobaki. Ça veut dire kaza na capacité. Capacité eza nini? Lolenge ya mutu kozala non? Ko réfléchir to ko raisonner to ko tambola. Balongwe bandako bakomi nga mutu atambusi bango te. Bango moko. Soki badana bazoloba. Bazoloba baza ko réfléchir. Alors to ça la confusion te ya ko kanisa ke mutu po azala mayele fa loba français. Mingi balobaka français bazala bazoba. Parce que nga na moni même na France nakutani na un français né et grandi en France nazo tuna ye eloko mususu azo répondre nga eloko mususu nazo tuna ye un lieu o bakomaki moko boya azo sanga c'est un truc qui se lit dans le dictionnaire. Alors na comprendre que non ataki mayele te mais na lobi yango na français na yango ba mama na biso badana ba capacité. Nous croyons. Comment maman aboti yo, abokoli yo, amelisi yo libele, a veiller sur yo pendant que tu dors, yi azawa nazo kengela yo. Okoli, akoti yo classe otangi, oyekoli mupaya mwana minoko bapaya. Ozongi, lokola zolo ba anglais zo ba français, obi mama na nga zo baza maele. Non mais ça c'est injuste. Toko kozala bongo te, yango mboka eza kokende. Yango mboka ezo kende. Na yango biso na AADC nde olobi na mutuna liboso biso tozali ko défendre la femme. Vous la défendez sur quel plan? Na plan nyonso maman. Toza na plan moko te na plan nyonso. Biso moi ça na valeur makasi ndenge nazo mona oboye na respect makasi. Okoya awa okoyoka kate et pas na biso bazali ko tuka to ko humilier mwasi. Nous l'avons vu au Sénat. On a humilié une dame. Au vu aussi de tout le monde, une sénatrice, humiliée par un homme, basi télémité. Ce qui n'angonga wana biso tozalaki AADC, buninga bomo na biso totambo inanzela. Biso toucher la makambo mususu mais ne touchez pas la femme. Nous défendons la femme à tous les niveaux maman. À tous les niveaux, la représentativité de la femme pour na biso na ba institution ezali obligatoire. C'est-à-dire, lors de la négociation, nous avons pouvoir pour la politique pour le pouvoir. Moi, si en tant que secrétaire général, nous n'allons pas en politique pour vendre Sima Batou. Nous avons pouvoir pour ça et la yango. Nous avons poste ministériel. Nous avons besoin de ça. Pourquoi nous les prenons?
tozozwa yango mpo baoyo bazali kokamba mabe nde tolobi biso tozwa yango. Quand je parle de biso nazomona mama parce que je suis l'ensemble, un élément dans l'ensemble. L'élément dans l'ensemble ezali ensemble mpo na ngai eza mama. Ba élément de biso awa ba mama ndi baboti biso totindi mama liboso ya kamba po toyebi ke yeso aza na lipa moko akokabola yango ata biteni zomi comme ça mwana na mwana kozwa ndambu. Mais papa soki azwi ya ye mbongo miso ekomi pai akomi kotala ba deuxième bureau, troisième bureau, ainsi de suite. Si nous avons des chèques aujourd'hui, c'est le produit des hommes. Akeya boti tango azaki ministre, tango ki ministre sili azongili mama liboso, mama alobi na niko koka bana wana wate. Soki a s'entêté, mama lali aloti bana wana ndoki, abengani bana wana. C'est comme ça qu'ils sont dans la rue. Aujourd'hui, bana wana badali vilipandé, bana wana badali traîner de tous les mots, tous autres benga bango ba chèque. Or que ce sont nos enfants à nous. Pour nani parce que c'est l'échec de papa. Papa a échoué, il faut assumer responsabilité. Na yango ne tolobi biso AADC. Nous voulons que ba mama oyo tozana bango oyo ba kamba biso to comparer et ça les liya ba papa 5 ans oyo eleki na et ça les ba mama na 5 ans oyo tozali ko kende beaucoup moins la différence beaucoup juger biso par rapport à ça. Si je s'il te plaît, quelles sont vos règles? Il y a un encadrement pour na ba maman au bateau évoluer au sein il y a AADC. Banani Par règle nabino il y a encadrement. Ba règle. Il y a encadrement nabino pour na ba maman au bateau. Yep ça na lingala pardon. Ba règle wana. Règle na lingala l'accès na. Non, je comprends la question. Question est un piège, tellement pertinente, mais c'est une question piège. Biso tozali na ba règle spécifique pour na ba mama te. Ba règle dictées pour les hommes, ce sont des règles dictées pour les femmes. Nous avons besoin de femmes travailleuses comme les hommes. Nous avons des femmes qui s'égalent. Tozana bossa kolobate que non awa tozana poste ministériel to aligner mon bali parce que azana ba diplôme belé et ba papier maman je suis docteur en ceci soki tozala ki na ba docteur ya solo mboka na biso ingaye le ka Dubaï soki penda na mboka biso ba docteur wana balobaka je suis docteur trop de diplômes. C'est la raison pour laquelle lorsque je me suis présenté dans lui ba titre té na moni ba titre wana n'est que des papiers inutiles. Il faut même brûler ça. Tobandela mokili ya sika parce que diplôme et tout ça de l'autre côté jusqu'à présent nous avons que des problèmes. Alors tous les professeurs aujourd'hui devaient être hommes de science à la recherche pour trouver la solution en boka. Les professeurs nous continuer la politique pour nini parce que bazali humilié ba futaka bango malamu te ba vivaka bien te bana bango ba souffrir ne ba lobito kende na politique pour to kende ko amasser mbongo. Raison pour laquelle nous voulons une nouvelle république. Dans 5 ans aux Oya AADC a coupé sa forme, prévenant que n'a pas mettre Bino à défi. Nous sommes un parti le mieux organisé de la République démocratique du Congo. Bokoiko, Pochangai, bo comparer Ngai, na ba parti Mususu. O esali même année que Ngai. To sali une année, mais nous sommes mieux organisés dans la partie Union sur la République démocratique du Congo. Nous espérons, parce que Tolobaki la charté bien ordonnée, commencer par soi-même. Tolobi le kola, tolingi tokende, tobanda au sein de notre parti, être organisé. Tomeka ko travailler, tomeka ko tia quand même discipline au sein de notre parti. Biso za parti ya koyoka te que non parti wana basala ki bafinga ki mututel. Nous ne sommes pas là pour insulter, nous amenons des idées, tomeka ka boanya pour que bandeko bayoka biso ba adhérer na idée. La raison il y a question de quoi tunaki to adhérer na vision chef de l'État par rapport ya maye le malamu pour makanisi malamu nde etindi biso to landa ye.